aujourd'hui maniquer des jeunes. Sincèrement, l'air bozo fanda bozo loba nani aza numéro 1 ya musique congolaise. Réponse, on appelle sur réponse loba il y a déjà kuna loba mais ça Fali. C'est qui? C'est Fali. Dans l'agenda kakaya des confinements ya monde ti na 2021 agenda est plein. Total ka artiste na agenda obimisi album bien sûr. Il faut yango na na singila loba tant obimisi album. Il faut zalaper o zapper na ba date o beta ba concert ya album wana ba prestation album na yo obimisi. Obimisi kaka album soi-disant obimisi album obimisi eloko na yo mais oza na ba date calé pona ko prester yango te. On montre que c'est inutile. Mais ce n'est pas la contradiction avec propos ya Koffi Olomide parce qu'il y a le kuna lobi qui a le numéro 1 ya musique congolaise. Wana olotuni maniqué de John Mage El Majigan général warrior ngana ebiso eza Fali. Maniqué ezalande nini retour ya Fali pour après 6 mois. Attends nazoba ezalande nini. Maniqué de qu'est-ce qui va changer? Mage balobi qui pas vite à Mage. Yango maniqué John tanga sa émission na yema lokambo monaka. Matoi nyoso ekufe yo kaka munoko nyoso ekufa elobaka miss nyoso ekufe monaka makolo ekufe tambolaka maboko ekufe salaka Mage mobutu asoya ekozala ndenge nini esengo ezali mobutu asa koya après vraiment accord arena plein wana ezala te bazotumba biloko libanda me mwana ya batu ya papa Faustin lo sako bokulaka Fali Ipupa lo sako. Parlons maintenant, il y a concert ya Fali où ils ont les 13 on les a date les a confirmé na Shark Club mais bazela qui Fali Ipupa na retour na ya pe sabiso stade de Martyr Martyr ezali baso sola pourquoi le choix ya kosala ya Shark Club qui est Martyr parce que chaque club Fali pour le moment ça nous prête ou comment chaque club est sous la précaution na monyo so pour na maladie. Mais Martyr et ça va ployer qui chasse ça mobimba pour plaire on les il faut que tu sois pas précaution ya to boy lobi bo loba o lobaka na ni na concert ya quoi arena que biso Fali mutu ameni maladie pour to boy yo qui chasse ça ko ba déconfiné qui ba confiné ngo lisusu po ba beta ki concert à Martyr maladie ya ki makasi to yebi ningi ba ça to déstabiliser artiste to yebi yango concert ya Martyr réali mais il faut que ba précaution ezala. Quand on a concert ya Martyr, il faut déjà baba déjà donc mutunyo so oyo na concert ya Martyr na porte wana il faut déjà ko pesa ba cache ne ya ofele ko kengela batu ba vanda 1 mètre donc nyoso wana ezo senga ozo comprendre makambo ebele yango nde bazo sala na makambo la ekokisama après ba ko annoncer date. OK. Sengo ezali. Allô téléphone. Ya face, kanga face, na chaque club beto kanga face. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Voilà, très bien. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend l'heure à laquelle vous nous captez. Vous nous suivez en ce moment à travers les pays. Aimables fidèles internautes, restez branchés, scotchés sur nos antennes
Africa Elengi TV. Je pense que vous êtes nombreux à suivre cette émission avec beaucoup d'attention. Comme vous le savez, cette actualité où ils ont dominé les retours de l'artiste et musicien Fally Ipupa. En même temps, le 13 septembre, Nakati à Shark Club et Sika Fally Ipupa à Rosala Likolo ya podium à Robeta concert après 6 mois bien sûr d'absence Nakati Mboka. Vous voyez bien que l'artiste a livré un concert Nakati à Paris précisément na Hôtel Accor Arena et Sika Wapi concert qui plein à craquer avec les combattants au Bariage ça qui te monaki et cette fois-ci l'artiste revient avec force Nakati à Shark Club. Raison pour laquelle aujourd'hui, Simba Moba mise au point par rapport il y a retour, il y a Fally Ipupa. Est-ce que F victime Bakozongi la biso au grand complet? Parce que tu yoki pe moi nous il paraît. Mais Tokoyeba aujourd'hui, ce qui vraiment Fally Ipupa et son groupe Bakozongi la biso na kati ya Kinshasa. Nous sommes aujourd'hui avec Maniké, bien que tu retournes un peu marambo et belé c'est pelé si bande comme sous-souté. Ngana lobara toujours que awa na lingaka tout comment déjà famille donc rolingate que non esprit moko ya ou bien envoûtement boya ou encore on de tolobaka ba compréhension zanga na pété mais la famille est toujours sacrée de tolobaka. Nous sommes avec Maniké de John. Manik, bonjour. Bonjour l'archevêque Michael Okamba, je profite pour dire merci à mon Dieu. En profitant, je salue le prophète Briali de l'église Réfidim. J'ai dit bonjour à Goretti Louvezo Mami, Mami à moi, Alain Giga, Ndeka Kolobi, Alain Giga, Chimène Lopez, Chloé Carjazin de Bruxelles, Ida Edi, la mère du Nord, Maman Anton, un restaurant de pêche chez Agencité là. En tout cas, merci à ma fan, Nyonso et à Maniké. Et merci Nayo Maki Okamba, nous avons invité à la plateau. Voilà. Boni Basangoya F victime, tout ce qu'il fallait pour passer Zonga. Baloba qui les 7 heures, après un moment donné, le 8 heures. Fally à Zonga, à part imprévu le 8, mon bout, que je salue en passant, Aigle, donc Azokita le 8. À Kobandi la Braza, mais donc. Mais le 8, Azan Mabélé, il y a Bako qu'on a biso en Afrique. Ok. Donc, concert est le 13, donc, mission Nyonso, Bazakoya, na bango au complet, Basaki vidéo, Bomonaki, même Kabuya, Oyo, Babaki Atikala, Aboyi, Azozonga. Oui. Donc, Bana Kin, Bana partout dans le monde, donc, Bozalawana, na Shark Club, Bozalawana, Balobi, l'homme en robot, mais qu'on a bien l'homme en robot. Sous les cas où par souris, il y a mon balu à Zotambo dans voiture en robot. Dans voiture, on a le PCNga. Bonjour Maniké, ce monu a fini quand tu commandes d'habit. Bonjour Mike Lokamba. Dans voiture, on a les sommes robot na terrain. Robot na terrain, donc voiture, on a les alatés. Sous les cas où tu peux devoir dans le parking, na bango ya voir ba. Oh, le baraté ya baba. Baché la on va les belé, mais ah, on a bikaka. Voiture, on a son amour qui n'a fait ça bonjour. Donc, robot, on a fait ça bonjour. Donc, bonne journée. Donc, sur le Kaouka, par Zouria, piston coloqué Zapatero, Balobi, donc, tout Zawana, donc, mouvement Ezozonga, en bonne santé, malgré mon corona et sali ravage nango mais Nzambe quand même abateli liba oya biso voilà c'est que on a musala et puis bakine musala oui batika ipe la famille ba famille wataka corona de sali ravage na bamboka wana ya mindele donc on s'est retrouvé parmi les vivants. Merci nde ba se retrouver parmi les vivants ngo lobi yango merci Nzambe merci bana ya batu o mobutu azaki en charge pour le soki problème c'est banga ta corona te banga ta ka non oh boy to ebine ba africain ba raisonnaka non bana ya batu bazozonga en tout cas merci bana ya batu bazozonga en tout cas merci ndenge Manik de John auti koloba awa ça fait du bien au monde ba ndeko na biso bazongela biso na kati ya mboka na bango donc retour Bercail cette fois-ci
F victime na kati mabele. On a kata mabele vient un protocole de protocole. Mfumu ya mputu donc toi qui n'a pas poto na tongo de protocole vient un protocole donc talaka Mike Lokamba invité na plateau na na esengo ebele mobuta zozonga esengo ezalié et chacune de nos actions devient mémorable. Jusqu'au vers l'horizon, contrôle les territoires. Aucune montagne n'est insurmontable. La force qui va nous arrêter n'existe pas. On est ensemble ou on ne l'est pas. La gloire et la grâce, toujours avec moi. Ils veulent tous devenir stars. Avec quel talent, ils veulent tous devenir riches. Avec quel travail bazui wapi Nicolo Manique de John Mage elle Majigan oui pas Mage et comme on a dans Mage Majigan moi na nyoka Breda Mage Isalume Banda Mage Mobutu Azoya Manique ezalande ni retour ya fali pour après 6 mois. Attends nazo ezalande ni. Manique de qu'est-ce qui va changer? Mage balobi qui panvite à mage. Moi sur ça qui soki a outil pèlerinage a sosonga onyo se kufa qui faut lanka. Ya mo Manique de Jonathan ça qui mission na Mike Lokambo monaka. Matoi nyoso ekufe yo kaka munoko nyoso ekufa elobaka miss nyoso ekufe monaka makolo ekufe tambolaka maboko ekufe salaka mage Manique de John Majigan balobi el Majigan kotoyo mage général couronne abanda na katikati alibi Mobutu Azoya et vous allez ndenge nini esengo ezali Mobutu Azakoya après vraiment accord arena plein wana ezalate bazo tumba biloko libanda me mwana ya batu ya papa Faustin lo sako bokula kafali pupa lo sako babito linganaka ya solo mage voilà batu balobi apparemment fali l'air abima kendara ba concert to se retrouvera à un moment donné absence ya fali pupa mais cette fois-ci avec 6 mois oyo fallait pour passer les bandes mais tu remarqué absence à fallait c'est dire quoi on peut dire quoi mais à l'autre téléphone est qui wanat et c'est pas qu'il y a absence et ça qui est quand non la sens nini so il fallait bimini banda et que ça les production belé banda tu retrouveras vraiment que non artiste est moko absent rien ne marche dans kati mboka sur le plan artistique wana na bomba ngoti que non, ce qu'il fallait hier au monde à moi, activité musicale et zongi, c'est là. Mais cette fois-ci, tout le monde il fallait les rabiner banda, mais tu se retrouver les sous absence. Mais on vraiment mobimba. To uti ko sabattre na loko banda to bota mangane na comme na 44 bo salamate. Maladie moko yé et kangi nyonso. Ah, ce qui on m'a fallait bête concert ko. So corona ya la kiti. Les héros bêta masomo mais même corona na baba fe na bakisha satan ba déconfiné boyoki eza olobati allo téléphone boyoki artiste na biso a produire libanda kaka concert wana après maladie bandi ba producteur zake belé po biso agenda eza plan mais problème eza siko eza ne loko moko eza ko empêcher mambo beli salama surtout musique ezali tant babi concert ezala ba te belé il faut bazala sur place or que basa ko boya yango na minute oyo monde to vandi ngana te 1 mètre 1 mètre toujours pour na toujours ba geste barrière sociale ba voilà siko tout na question ndenge wana ndo saka na mokilité oui tu m'as besoin de je vais me placer pour ça aux leaders d'opinion bah ouais voilà alors Manique de John tu as dit qu'il fallait Azoya to beta moi c'était parce que faudrait déjà ba stratégie à la mise en place. Mabongisa meza comment au Bokende vous les Warriors Bokende Goyamba Fali Poupa Manique na part naie à celle-ci ba polo à tia matière banderole pardon Mobutu matière déjà banderole au matière banderole et moni kalate makambo so banda donc ndenge sana stratégie na soto kolobati ndenge mwana nyoka il est kaka ba kito bandola ba stratégie na soto ba nguna ba zebeli
to boy to che banderole ah parce que ba banderole automatique déjà na mola to mona ba kataki yango oh bakati ba banderole donc côté ni moment taki na chaki na to il ba chaki na parking abandal bakati yango deux banderole to chaki ya bakati yango yango to so linga to to mata ba banderole ya mbalo ezo sala ma déjà ba Jonathan Kadima ba dinamo banani 100% banda déjà joli ma la stratégie bobaki mais bakati ba banderole OK alors to tia ba banderole wana na bana oyo bazo kengela yango yango to bite to c'est la moment et comme avant tant to mata donc stratégie c'est la stratégie na biso te poto lingi te bo donké to lingi na biso te bo donké donc staff mobimba ya Manick de John Tokos officiel to za mobilisé en tant que Manick aza warrior Noskadima Prince Kankoi président Guy Mukanga il est à crack warrior Jonathan Kadima warrior Prince Fabien kuta stopper ma caméra studio ah ya manon papa na ye donc tout ça mobiliser to yende to ça la réunion na biso ngaku na ozala te mais bana bazo za na réunion tout le temps pota ba kati de banderole wana kaka to baba tie yango après ba kati yango to comprendre que makambo ezali donc ndenge za wana po bitumbe bimato boy ke no to zo cheloko tant muto yo kata ba zoka ba sani yango to ba ki lokwa to consulter ki la police te to matsa banderole en balo to consulter l'état mati banderole na biso to sala yango en bonne et due forme donc tant ozo ya kaka ozo lingo si ezate la police ne te kati yango la police te kati yango te po bo peut-être to saka yango en bonne et due forme et cause la pe bon voilà ozo mona il faut ce que ke na mbata ke na commune donc on va placer poignon sur les ambata mutu à diriger. Parlons maintenant, il y a concert il a fallu au ESA les 13 on les a date les a confirmé na Shark Club mais c'est là qu'il fallait pour prendre un retour na y a pas au stade de Martyr Martyr ezali pourquoi le choix il y a Shark Club qui est Martyr parce que chaque club fallait pour le moment ça nous prêter ou comment chaque club est eu la précaution na monyo ça pour la maladie. Mais Martyr et ça va qui chasse ça mobimba pour plaire en il faut que tu sois pas précaution ya to boy lobby bo loba o lobaka na ni na concert ya moi na nyoka oh ya ko arena que biso fali mutu amemi maladie pop to boy yo qui chasse ça ko tu ba déconfiné qui ba confiné ngo lisusu po ba beta ki concert à Martyr maladie ya ki makasi to yebi ningi ba ça to déstabiliser artiste to yebi yango concert ya Martyr réali mais il faut ce qu'on va précaution ezala na concert ya Martyr il faut déjà baba na déjà donc mutu nyonso oyo za na concert ya Martyr na porte wana il faut déjà kozala ko pesa ba cache ne ya ofele il faut ko tia bani ya ba mai on se comprendre il faut ko kengela batu ba vanda 1 mètre donc nyonso wana ezo senga on se comprendre makambo ebele yango nde bazo sala na makambo na ekokisama après ba ko annoncer date OK pour exemple Marcy wana enginda obike nzunga ma famille zaka danger si kote boy après nzunga ma famille ba confiner biso boko panza biso sango po biso nde ba assassin to yebi nde bo traitera biso nde ba to mema corona na monde entier leader na biso donc yango to lingi na biso souvent incriminé biso te alors to menti ko sama kamnio so à bonne et forme fiston coloqué sous les kaoka par Zuria donc to za wana bazo ça déjà ba démarche pona il faut ko tia na ba kwanyo so ya Martyr mai batono ya mai et puis cache né il faut pesama on se mona alors yango nde moi to annoncer date siko exactement mais concert à Martyr réel est-ce que vous pensez vraiment que aujourd'hui ce qu'il fallait ou pas à tes concert na stade de Martyr fallait rebeta stade pour à côté na carnet à bato beta na stade de Martyr ou bien rebeta pour ezala à l'auteur peut-être il y a ndenge tout monde ba exploit makasi ba Jibin Piana tout monde ba exploit makasi ba Weranson et autres fallait rebeta ngo kaka pa côté na liste ya bato beta stade. Nous faisons de la concurrence avec personne. Oui moyimba déjà que non. Ils sont ça la concurrence na mututé to beta ka musique pour nous séparer ça monde entier. Martyr obeta on peut nous séparer ça peuple congolais. A ko sala ngote po kota na carnet, po kota na liste, po ba exploit au fallait à sali, ba trophée au ya zui. O ya ko continuer pe ko zwa, ba contrat au fallait à signer. Yaya, Eza et Belé, nous faisons pas de la concurrence. Nous voulons offrir au monde entier de la musique congolaise et de la bonne. Drapeau na biso, souci a fallu hein, ezaka drapeau na biso eza toujours likolo. Très bien. Souci a fallu yango wana. OK, to sala boy. Oh to tonza boy. Oh kolo boy. Ko yaya, makambo wana ko ce sont des enfantins. Biso to ba grand. Nous faisons des choses comme des grands. To za na souci ka drapeau.
président Fachi Béton le sac beaucoup là maman Denise le sac maman tous en a posé kaka drapeau na biso on parle de Congolais fallait faire de la musique pour des Congolais place non ça on y a tamakoni babi Congolais wana et Congolais wana le président na bango nani Fachi Béton Félix Antoine Tshisekedi journaliste na bango sana mboka na bango na chroniqueur nani Mike Lokamba journaliste na bango nani Ken Piana tous en a besoin tous ça la concurrence tous autres la drapeau ça n'a bien le PC référence à Ken Piana mais toi yango tu as si mangana la famille reste toujours nyop doit na koloba moté ezaki buzz non voilà sima voilà ezala kutu pe ezala kutu important ezala important obi yo ça para professionnel je parlais de toi na otanga komboté on a parlé de toi mais naloba na kangai ka eloko monga bia yango bato mususu mona e place azui makamba bien koleka bino bato bozala kala nzoka ndi mutu wana ba observer ka ebandaka sali sur le cas par sourire voilà merci Yann Katoukou l'ingénieur immeuble balobi Brown Kouka le serpent de Moïse chez Djonga chez Djonga D balobi à partir il y a fin septembre to louer place tozalaki Djonga okomana 15 rue puis d'Ixmé 95 350 Orly Bokanga 15 rue puis d'Ixmé 95 on a poto balobaka 95 baba 95 c'est 95 oui ouais 95 oui 35 Orly 350 Orly. Donc 15 rue puis d'Ixmé, 95 350 Orly. Donc Marc le Kamawana adresse il y a Djonga D à Sika à partir il y a le 20 septembre. Voilà très bien Maniké. Alors Naoki Lobi ba exploit a fallu pour pas réalisation. Il y a Makasi a fallu mais les lots moi makamo be koti hein. Les lots tout le monde a comme que c'est proclamé ngai le premier, ngai le deuxième, ngai le troisième. Aujourd'hui Maniké des jeunes. Sincèrement l'air bozo fanda bozo loba nani aza numéro 1 ya musique congolaise. Réponse on appelle sur réponse ba loba o yaza déjà kuna loba kuna za Fali. C'est qui? C'est Fali. C'est Fali. Mais prouver bat ba la biso c'est Fali comment? Fali total agenda kakaya. Des confinements et monde ti na 2021 agenda est plein a auto signé contrat na univers Africa univers au place ba nani bazalaka ba oh moi sur ya caméra ya ivoirienne vous comprendre oh dans la belle maison de production agenda na est plein total artiste na agenda obimisi album bien sûr il faut yango na singila lo baka tant obimisi album il faut zapper zapper na ba date au bêta ba concert et album ou la prestation album na yo obimisi kaka album soit disant obimisi album obimisi eloko na yo mais oza na ba date calé pour na ko prester yango te on que c'est inutile yango moni likambo excuse-moi de te toucher yango moni likambo oyo ya ko ba vu to longola ki yango pour la c'est pas important de regarder les vues. Bien quand ça qui tente pas 48 heures, ezaki c'est pas important, ezaki important parce que ba disque diamant, ezali ba disque platine, ezali wana ezaka na ba Instagram. Ngako na ki par ba nini wana te mais ba Jonathan ba hilaire ba expliquanga que ezaka na ba Instagram, ezana ba prime sous ezalaka. Dans total aka ba vu te. Tout linga to zwa sous likolo koleka. On se mona, c'est ça. Même quand on va vendre aussi. Va vendre sur la plateforme et télécharger, on peut sur le disque platine, on peut ça yo. Voilà. Disque diamant. Donc selon Maniké Fali Aza jusqu'au jour d'aujourd'hui, Aza numéro 1. Aza numéro 1 il y a musique congolaise mais ce n'est pas la contradiction avec propos ya Koffi Olomide parce qu'il y a le kuna lobby qui Aza le numéro 1 il y a musique congolaise. Wana olotuni Maniké. Maniké de John Mage, El Majigan, Général, Warrior, on a épisode ça Fali. C'est inutile de faire une comparaison. Na mutu oya pesi point de vue na ye. Oyo on a pesi ça point de vue na nga. C'est personnel. Mutu muso ko lo appelle le interne, mutu muso ko ba interne. On a pesi point de vue na nga Maniké. C'est ça. Voilà, merci. Vous salama Warriors tuning. Na retour ya Fali Poupa. Et là, on a séparé la caméra. Tant que ça, on a une émission Santa Akeno, tu fais l'émission avec une diva intellectuelle. Tout à fait. Okay, voilà, merci. Non, retour à Fali, ça danger, ça mystique.
aigle sopa okita na likolo sope ya oli po tomona Michael Jackson les is de pop asala nyonso oyo akokai kosala mais biso pe toluka pe aigle toluka ndeni akokitela soki akobima na mire na njili wana soki akokweya na boye na bomona kaka soki mpe na normalité bomona kaka ndenge kaka mabele ya bakoko ya kimbangu ekolobela ye akita ndenge aosalela yango donc bozela vraiment arrivé à Mobutu après une longue absence donc na peste dans bawario nyonso congolais à Brazzaville bokatisa Adri oui moi na nzambe balobi Dani Luemba la mongoloise de Pointe-Noire président Max Luemba balobi vient ngai nani ba Congo ya ba komba ba Brazzaville ndezaka makasi en tout cas batu nyonso banangola tozozela bino nzele za polele boye ya kokota concert ya Char Club balobi nani Junior Mawete Serge Tata Kibokolo drapeau Junior Mawete na Angola non na Angola Serge Tata Kibokolo oyo babaka drapeau nani ba prêtre Angola Serge Tata Kibokolo ngana iba Paolo Tudilu voilà banangola donc dona Monique comment na poto do banangola koko ingila na yebi ke so ya déjà kokota concert à Char Club do banangola boya après une longue absence donc Mobutu na fali na Kinshasa Mobutu na Kinshasa voilà bon mona Mobutu na Kinshasa mais na linga vraiment na toutes nos questions côté mais tellement etamboli na internet nanga moko nazalaki étonné ya romona vidéo ya bongo nga là na mon vidéo j'ai appelé mon tel bosso na benga Isaac Ken Piana na bengi mon frère qu'est-ce qui se passe il m'a relaté ou il relaté kinga tani nazonga na ba détail té na nazana raison na nazana faute na linga awate alors na batu peut-être que toucher bango ndenge ba mona ga yo na Ken Piana c'est déjà une famille boumeli na fimbu na ebiki mututu azalaka na côté ya bien na côté ya mabe na ye na batu déranger bango mais comment les gens puissent être dérangés ezane tibovandi moi sina mobali bazo swana bomba mutu ka bomba ni na pas filmer kaka po akota makambo o etali ete dans la vie to ko discuter te neto tamba to ko swana te siko so swana na so ya lokuta sikoyo obatami na yo osale loko mo oyo zoli yango mbongo te ozaki courant ya vidéo mais non comment ngana ba vidéo na Ken Piana to beba na danger ngana to beba na te to beba na lobby to beba na danger na téléphone donc mo ba yo a enregistrer pour manika avant ni peut mais notant on se répondre nga ayo ki ça c'est quoi ça c'est des banalités donc c'est pas même des questions hein merci vraiment la question mais na répondre au cas que non peut-être oyo abomba na ki wana filmaki ane zoba donc tu répondre à la moto à filmer mais peut-être un bateau batala vidéo non c'est rien tout ça c'est rien soki banzungu na kati ya bassin tout anaka bato nyonso azoloba bozoloba noka po boloba soki banzungu na kati ya sani et tout anaka kati ya bassin tout anaka boni biso bato mwana mama mo tata mo bazo tia na mbeli ba bomani et boni bato to uti na mama mususu non to koza na discussion mo te fo bato to zana to comment même kobanga okoza baposa masube kanga des fois lokaka na lopomba komo bengana lokola mbona chisne ba bengana tampango babanga o bapo nde bato boka ba mort ne na kati ya toilette non seulement il a subi na babala au filmer au public pour mal place na comprendre pas que non na star yango wana en tout cas bato est choqué bambo excusez nga c'était juste un malentendu c'est rien on peut savoir relation une très belle relation avec Ken Piana non il y a rien na où tu peux cet exemple na il y a rien voilà il y a rien Maniké nous avons appris que Ozo Kende Poto ah bon comment bengingai ay Maniké azoya kalamiti na ebité ngana mira yo kito ya Ozo panda sango boyende ngana ebeki namso yana fali kuna mais fala zuzunga Ozo Kende Poto ya bon ba campesa au moins nga pas fali botanga kuma fali fali pa na ina linga kutu teke yo mutalo ba fali sa linga boy pona kumisaka ete ngana ya pa fali nga moko fali sa elanga ya malonga so fallait pesa bana ya vie na ye apesa Manikete apesa bana shokoro bakufanzala te
so sous le cas pesa ngai pona bana choko so fiso ko pesa bana babia ngate so na zai manike nga mokonde rien elote bana ya babia ndi en tout cas que ton âme réponse un peu papa ba ndeko na o sala na bango bakanta kama ko so ya chama pesa nga mo $100 o bienvenue makanga pe pona babia ngate ngaite manike te Mike Lokamba eza pona babia pona bana ya babia so fallait pesa nga monga garantie ndako pona bana babia balala bien nde na fandaka na bibwanga awa bazwa bango appartement asala yango pona ngate pona ngai te ngana na relation na fali te ngana kumisa fali po e ba babia ero na ngola banga babinza wa bwa ngo déjà so wa banga bazwe so sandre so babwa ki pour kuna famille ezate l'essentiel kaka prince dernièrement ote ko tchela e fleur asoli na nga pona nga c'est l'essentiel. Ce qu'il fallait bien faire voyager, et à la volonté, moi, ça vient à bête à moi tour, pour exact que on a pour fallu l'intérêt de quelconque, na sala monter, na zara intention en athée. Et pendant ce temps, là, on a des marches, et le refant sanga à kaka, quand tu sors corona tenu na kindaki, na un héritage na ngai. Hein? Il y a un classe, c'est dans les 5e ma famille, na toi na mon banda qu'on a biso au péto, linga péto hypothéqué, on te capé, pour tout zoper moi là. Toti kata na moi et ça biso bien. Non, moi, je t'ai dit que on se retrouve à moi $30,000. Non, ok, pas doté. Ne pas comme ça. Manique ça souka na ba héritage. Botika oui, papa ambition ça qui musala ko fana 40 ans, masala musala, papa ba finga ngana. Après na 40 ans, asala il paye musala, c'est un homme d'affaires, un grand homme d'affaires. Oyo, azaya na Francis Kalombo. Donc asala moi musala, atikela bana ne pe moi ba mabele, oh to côté quand moi ta moi na mabele, na se retrouve na $10,000 na ok pototé. Na 5,000 ok té. Alors il fallait bien se payer, on se paye, t'es pas à obligé, on a comme ça fallait de moi-même. De moi-même. Mouton, le baron de Boson, le baron, on m'a dit que la balle, on le plat. Attends, il y a une proposition. Mais il n'y a pas de batteur. Aïe, aïe, aïe. Il y a l'autre côté. On m'a dit que comme ça va amiquer. Aux gens, on a fallu, peut-être dans le bas, on a mis au poussing à Pemena. Et on a réfléchi à ça, avec le Kamba. Au beau manga. Eh, où tu l'as posé? On va dire que à Tcheli, on a $30,000 pour finir. À côté, on a cercle, pas sécure. On a préféré Mike Lokamba. Allô, archevêque, on est dans ça, on a un problème. T'es maniqué. Les Kanandaku, zoa 10 000 francs. Allô, maniqué, na $2,000 à Osala. Nani, vidéo, mon coffin à Mike Lokamba, dans ça, la moitié. Ngaza bongo. Na bizarre. Et on a damage. Machigan mage na biza et loko on nimate que dans salle na sali mais loko il est la combat mat mage Machigan mage Machigan ngobani mage oui pas mage te mage ba tout ba mon étoile tant que je sais pas mage mage OK mage non na monaka et si ko ba to ko mona te mage non oh et loko yoko kanza mani ka ochola nango on limite na choli nango te mais loko to nimate que mani ka osala te na sali donc un œuf imbattable ban Angola Angola dévoué Nzambe na ngai voilà to sisi na biso boni température ya allo téléphone aïe wana ya isa ya lobela te to stoleka na Kinshasa wa to stoleka na baba fait danger aïe voilà to les cas donc la bino forte na trace qui to est deuxième aïe yo lobi yango deuxième na linga ko sala ka analyse no kitoko yo pena ne fait bien au milieu du village binoté pena botika Mike Lokamba no milieu du village binoté ba warrior toujours en attaque on est ensemble ne regardez pas ce qui se passe sur le net oh manika lobi na bino ne bondima pour nga la vérité oh ba ba lobi ondima parce que ça na moya soluté on est ensemble mage El Majigan mage D'accord. Esengo ezali. Allô, téléphone. Lia face, kanga face, na chaque club beto kanga face, lia face. Na chaque club to kanga face. Merci d'improvisation, ça allait bien. Merci, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci à toute la grande équipe qui m'a tenu accompagné. Voilà, awa nazo tanga. Nazo dédié batu na mibali na bango na basi na bango so yo za infidèle en tout cas na otanga o t'excuser ya mona bandeli Peggy Bokele motema ya Gladys Ngoya Berliv Ngamete motema ya Fura et Maniki de John motema ya Yanka Katuku. Donc voilà,
et Eric Mandala topesi bango bambote côté Azali et Willy Moucheni topesi bambote na pesaki déjà et Mike Lokamba Motemaya tout le monde a le lobby. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.